Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo kaka ndenge Mama Rosalie uti koloba ezali kosala mawa ndenge ndeko oyo asili kobenga biso pe asili koloba ba makambo oyo esali biso pasi pe mawa. Ndeko tolobaki yango moment oyo ezali lisusu moment te ya kopesa confiance na ba parti politique o leader songolo o motoboye po ete yende moto akosala ponga na zwa mokanda ba je wana mindele balingi yango lisusu te. On a ba européen na mikanda o ba signaki na mois de janvier pour na bango ba ebi ete na Congo démocratie et si ekoti pe ba ebi yango ete moto nyonso ngunda na eza malamu te soki bazongisi na Congo bakosala eloko te po nini ekomi na système soki bozongi organisation moko ezoya tina aéroport ya Njili bakomola bino ti ndenge bobimi bokenda ba famille na bino. Yango na tozali koloba ndeko tika kobebisa mbongo na yo pour rien. Bato mingi bazali kokanisa ete nasala marche nakende kota ya bakombata soki nakei na marche wana bakanginga bafoto nakei na koti ekokobikisanga ndeko oza komikosa eloko eza te. Po ete parmi bato bakangi 60 wana bamisusu pe basalaka bamakambo oyo oza kosala ya bamarche na kati ya masolo ya bakombata me bazwi lifuta te litomba eza te. Bandeko tolakisaki bino babilili moko boye na émission dosile kosala lobi ya ndeko mobali oyo aza kokanisa ete na nzela ya mwa ngunda oyo ya prepare nde yango ndako kozwela mukanda. Mingi bazali kokanisa ete pona zo mukanda ifo na sala likambo moko boye na finga ou bien Joseph Kabila ou bien na finga mokonzi moko boye po ete na ya kokotisa na kati ya likambo na nzela ya tribunal po ete bapesanga mukanda te. Bandeko, par exemple, tata oyo, ndeko mobali oyo, ndeko, bino bokanisi ndeko mobali oyo, tata oyo, oyo akomi na mwa papier na ye Kabila assassin, botala ye malamu. Bino bokanisi ete na likambo asali, eza po apesa ngunda na ye poa, to ezali po ete abebisa kutu ngunda lisusu. Parce que, ndeko, bokanisa te ndenge ezalaka na liboso mindele ndenge bazalaka na baide ke soko ye ale s'affilier na kati ya makambo mo ba mouvement moko boyo ezolobela bakonzi ya mboka oyo ete po ete kolakisa ete ozali contre ndeko kobikisa te mbala oyo ko ba histoire wana balingi yango lisusu te basi ba comprendre. Ndeko mobali oyo il fallait a continuer kaka na makambo ngunda na yo abwakaki Kabila assassin wana ondeka komi Kabila assassin na mwa papier ngo za kotambola nango tandenga simbi yango ondira boti bébé asika mwasi ya ibisi alobi papa ememela ngai bébé na bongisa na liputa la simbi papier ngo ndenge amemini ondira memeli mwasi na bébé. Bandeko ndenge muto azali okanisa tenge mwa papier akomi yango ndeko pesa ngunda na epwa ndenge tolobaka toujours ke maloba oyo yaki na yango mbala ya liboso ngunda oyo bwakaki yango nde ezali force na yo ndeko komikosa te ndeko komikosa te. Donc eloko eza te yango na tozali koyebisa na bino bandeko il faut koyeba yango ete kokanisa te ke ndenge papa oyo asimbi papier na ye boye ndenge azali ko présenter yango et Kabila assassin nde yango ndeko kopesa ye mokanda te ndeko eloko eza te ndeko moto akozwa mokanda kaka soki na makambo ya bwakaki eke makambo wana ezalaki efficace ya ebandeli makambo oyo lobaki na ebandeli oyo nyonso yakaki oso bwakaki apres mokomi koluka kokota na mouvement ya o bakombata oboye wana nyonso bamonaka yango eza baaccessoire bakipaka yango kupenza kutu makasi te yango nomoni bato ebele baza kosala baerreur baza kolia bango bambongo baza kotekela bango bakarte bamakambo ndenge na ndenge balie bino bambongo ya tro me tala moto oyo bino bokanisi penza Kabila assassin bino bokanisi eloko nini penza wana influence mpona ye azomona ngo ke ezali penza influence monene
oyo ke ya kokende ko présenter pas juge tal ndenga simbi yango ndike moi bébé moko boy donc azomona ngo penza dernière chance oh kazoe bateke za na nga mupepe ya mupepe bandeko oyo babiloko ya boye bandeko eza bakwenda oyo ndenge lobake ozwi lipapu na opezo ondimité mais yezo mona ngo dernière carte asepeli abike oyo penza na okende kopesa ngo pa avocat tala ndenga simbi moi papier yango esengo tala ndenga simbi yango bloqué yango penza bien on dirait bébé amemi bébé mais azoe bateke eza nango kaka babiloko moko kaka oyo kaka ke bamindele ntango baotala baomona ngo ntina te nayebi ke na minito ndenge aza wana ntango mosusu mpe likambo yango esimbi te oyo akendeki kokotisa ya mwa papier okabila assassin esimbi nango te nayebi ke place azali wana ntango mosusu milelo na milelo ndeko bato ebele bakombata oyo bino bozobenga bakombatan oyo baza na poto ezala bato baparti ya bapareko mingi babebiseli bato bangunda na poto bangunda bato ebele bebi po ete moto azalaki na voix na ye ya bien te ye kasomba carte parti politique tokosali no papier boye okozwa papier noki okotisi ngunda na yo kuna olobaki makambo mosusu na bapapier noki okosa epesi coup circuit epesi confusion bamindele babi me moto oyo ntango ayaki alobaki na biso boye tala sikoyo awa na poto akomi kokotela biso bamikando boyeboye mais finalement azali moto oyo azwaki problème na kinshasa ndenge ayebisaki biso ou bien azalaki kombata kuna na Congo tala ndenge bato baza kobebisa bangunda na bango sans le savoir ndeko yo moto za na mbongo na mikolo yo kobebisa mbongo te po ofuta osomba carte o boyeboye boza kosala erreur ndeko il faut kosala très attention boza kosala ba erreur mikolo yo ngunda bosana ndeko wo makambo tozali koyebisa bino ezali ya solo mama Rosalie nazoseli o maloba